Mbote Nabino, Balandia HD la Congolaise TV. Chaîne à mon nene. Chaîne où ils allaient accompagner révolution culturelle à Moka. Ils ont accompagné culture à Moka. Donc, nulle part, chaîne nous sommes zati. Où accompagner la culture à Moka. Ils ont HD la Congolaise. Ils ont une énorme idéologie. Ils ont respecté Bomoto Yamoto. Ils ont respecté chaque art, chaque culture dans Nengezali. HD la Congolaise TV. Alors, merci beaucoup Nayo. Espérance et Bongo. Yo na fondation Nayo. La Congolaise. En tout cas, tu peux suivre mbote. Merci mingi. Merci Nabino pe babo linga kolanda. Tozongi nakatali solo na émission nabiso. Pupola. Tozongi pupola poto moni. Mboka ngondike comme nanga maseki et comme nanga n'importe qui ayeto baga que notre teki na biso mboka ngo quoi. C'est que to teki mboka ngo. C'est que to teki mboka ngo. Lelo to yeto lo balikambu ezo ko leka mingi na kata Kinshasa. Na ebité na ebité ceux qui tozana ba autorité kaka na mboko yo. Ngana na ebité tozana autorité na Kinshasa. Je parle de Kinshasa. Na ebité est-ce que autorité na Kinshasa zali? Est-ce que tozana ba autorité na Kinshasa? Na ndimité. Moni face nanga ngoyo. Et d'ailleurs, c'est bon à rater. Nous sommes révolutionnaires. So boka Chaka Congo mubundi na moko yo ngape na mubundi tout na Chaka Congo. Idéologie Chaka Congo fandi déjà. Donc il na mubundi munene. Donc kama ko banga za tete oloba. Na ebité est-ce que l'autorité na Kinshasa bazalaka? Moi je demande dans tout na. So ibana Kinshasa ba autorité bazalaka. Ce qui est yo donc il est prêt. Prêt pour la révolution parce que je suis révolutionnaire. Je suis prêt. Na évité. Ce qui est là, tu continues à bureau, tu suis à Mbongo, tu dis que tu la passe la population. Est-ce qu'il arrive à capter bino l'autorité Kinshasa? Pourquoi moi je peux obimina noter na lata, na mi zipa, na mi bomba ba teke zanga. Occupé na barre de bis. Otala na comment Kinshasa na poko ezalaka. Pourquoi moi bonyo la population boui? Pourquoi ko tika bino ka boui? Ce qui est besoin de besoin et ça mais quand même population. Pourquoi vous avez une population de besoin? À mieux comment on a niveau de transport. Pourquoi? Mais quand vous fixer transport naïe, et vous trouvez ça normal, les autorités en Bougou. C'est regrettable. Même à ta vie, na biso to inaki, to lobaki mingi pona André Kimbuta. Mais André Kimbuta ça toujours fixé, ba prix. André Kimbuta n'est qu'au demi-terrain. Et vous laissez la population comme ça, on va bouquer bazanango. Ba demi-terrain comme ibelé. Atabino moko. Na pauvre population de Nyokwama. Ya Gentini. Excellence Gentini Ngobila. Peuple quinois a souffrir. Ya Gentini Ngobila. Peuple quinois a souffrir na transport na pourquoi? Oza wapi? Moutake moi copine ya muke kobeta to maman ki oteka na wenze. Tam sous bénéfice à 5 000 francs. Abi ça transport 3 000. Vous trouvez ça normal? Moutalongo comme na Zando, ti 24 a foutu 1000 francs. Kolonga 24, ti magasin a foutu 1000 francs. Kolonga magasin, ti barre a foutu 1000 francs. 3000 francs qui ya Gentini. Ya excellence. Et moko boto tika ko fana na bureau. To tambolaka to la population na ngai. Et lobi sur la population dit est-ce que beaucoup l'on a vu élection que non ba député va voter ba gouverneur. Vous sommes cette population non? Les députés nationaux, s'il vous plaît, est-ce que beaucoup voter loi na bison les populations to voter ba gouverneur? Parce que bino ba représentant na biso les députés provinciaux. Beaucoup ba corrompus. Attends toi ça mabe. Donc, monsieur, on a comment le propose mbongo. Mais vous tirez la population en comment? Yo, député, yo, maintenant comment la parlement? Yo, Olobanin. Pour la Kinois, ni Soloba. Au Salanin. Au Salanin, pour la Kinois, yo, député. Vous avez besoin de la ville de Kinshasa. Yo, mon amour. Vous avez besoin de la ville de Kinshasa. Yo, ce qu'on lit bien. Au sepelaka na ba champagne ya milanga minene bo saka ngo batu amona kibini bo milaka boliaka bien mais yango te sana boto bazana se yango te bato na se eloko nini malonga oyo na ba apprenti
oyo kotika na isika yo sara ezanini ndenge na chaque fois ezana mwana moko wa mama babelelaki babi esengo na mama Melissa mabele c'était Jésus hein ba prendre ezali kitoko yo ba loba nini yo ozo gouverner lelo oza PDG oza ministre oza gouverneur oza président de la République oza nani nini yo kotika na mutu ya bato bakanisa yo s'il vous plaît yo kaka wana soki nzela eza okangama wa batikela nzela po yo leki bato nyonso bomosana ke biso totya bino bozalaka place wana na présence na ngai il y a pas 3 jours na magasin policier beti mwana montar mwana moto croche ya munduki po mo congénier aleka vous trouvez ça normal sans nous la population bino bozala te alors nous demandons aux députés nationaux si possible bande ko nanga sok boka kama wa population boluka loi oyo ko sala ke population da votera gouverneur pour population ko bande ko terminer gouverneur pour makambo ko mi ba corruption pote ba député provinciaux ba votaka bango na ba corruption yango zo mona ta ba komi na tête ya ba mboka ba sa eloti na bi bo sa le lokote et c'est malheureux batonga na o diriger bango na fanda na bango atambala moko te ba o fanda na bango wana et puis ba dia ka ba 10 francs na yo et puis ba ko saka yo et puis ba ko saka yo na loba mokonja solo hein biso to na o mona biloko wana nous rester comme ça au fandi na kati au fandi na ndaku boye papa zo lakisa yo ta maréchal wana oleka ngana mwana soda na foi na kanchati et on peut comme ça au fandi boye bon mona bina maréchal wana oleka lati kilote mona ka ba soda misika papa isa bino ta maréchal wana oleka aluka yeba comment ba soda na yeba fandi et andenge nini pourquoi bo ça eloko wana ti olati mon chapeau na yo moi la maman moko boye olobi non na ke non pena ba arrêt de bis na tala na poko ne population zongaka ezala ndenge nini boko sala yango te vraiment ata bino moko hein biso tona ba idéologie otoyebi pourtant musu na oloba bokanisa lokola ke non muta oloba za muta lokuta ngana mona kanchati papa na ngai garde du corps maréchal Mobutu d'ailleurs je suis président de bana kanchati voilà l'union bana kanchati Moniango. Je crois que Moniango. Ils ont fondé na bakancha tout mona biloko maréchal Mobutu na ko sala. Et puis beaucoup ba histoire maréchal Mobutu comment menacer na kanko ko tanga zokota. Na mutu ka moko ndenge wana. C'est ça un chef. Faut lukayeba batonga na o diriger. Ndeko. Excellence. Monsieur le gouverneur. Grand frère. Papa Jean-Tini Ngobila. Tala, population qui s'est ça la bouille, na transport. Population qui s'est ça ça la bouille na transport. Moutou na moutou fixé prix na yenga lingi. Ba demi terre tale belé. Yo mona bizandu tuzoka zandu baré za la moko, ikomi ko 3. Papa Gentini, tala na likambo. Tala likambo ya population, tokotika population nyoko mati wapi. Kolia pasi na transport c'est comme aboué eza nini bino population bolingani peut-être pour comment on appelle que non batia na bango billet o ezalaka 500 francs moto ya beleli 1000 francs poza na mbongo ko chokei siko ba ndeko na yo bazana ba 500 batika pour sala nini. Pourquoi pas Kotombo Kabino Yusu Boboui? Pourquoi pas? Un geste loyable, na mona ngom 24 wana taxi bisu mo pene yo et 1000 francs batnyo so ba boyi.
tout le monde a fait ça boya pena ba bengani aki a tourner na zongi ya ile tout ça zomi ba 500 et bino ba député na monsieur ba mi belela ka ke ba finga ka ba député bango ba ba député lo mo sala rezate bino bo belela awa ke bino ba député bo finga ba député lelo bino bo kota ba parlement to mona bo sala relo ti to ko finga bino te parce que bino bo sala ka ba loi to tuni kaka est-ce que ville à Kinshasa bino ba député ya Kinshasa bo mona ka bela Kinshasa ma na Kinshasa miso tu kota na mutuka na yo moni pona ye koki nango ah nga na rouler na mutuka ah nga na lia na bien etali bango mawa population ezate mawa ya population ezate population oya vota bino atinda bino bokende kuluka mibeko pona ye et c'est mawa je dis c'est vraiment mawa. Donc le coup là le cas d'élection n'a pas corruption ba vota binoté ba zwa kabino ba tika kombo boleki na place ba to ba vota bango yango na mo ki pe mboka ezate parce que so ibena ki no ngai ba vota ki na population pona ki no représenter mais bosa makambo bosa kati mais bozo sala makambo oyo bozo sala te bino ba député est-ce que vous m'en dites Kinshasa komi est-ce que bozo mo na bana ni Kinshasa komi boto ape Kinshasa to kene kana ngwana est-ce que vous avez beaucoup voté mon bé côté liboso ya ndako ya moto bakuta ngo salité te so bakuti salité amande bokina parlement ko sala nini Kinshasa au fur et à mesure comme salité boso to koleka vous votez kaka loi ou ba kokuta liboso ndako na salité ana problème mais on dit ça banga mutu même na lupango na yeska fana ka toilette salité et vous trouvez que liboso lupango na obongisa mes chers députés moi na benga bino ba honorable ezate na benga bino ba député pour ba honorer. Je le dis franchement ba député et bazo ba kombo na bino ba tia bino kwa ndengona déjà ndenge zalaka izala parce que ceux qui ba notable les hommes honorés na ba quartier na ba commune eska bozalaki mais bosa bozo bobo salati mais botikati mais bozo voter biso ba to n'importe qui te ba inutilité les députés na benga bino ba honorable te na bandeli susu parce que boza honorité population dégoûté bino ba tina souté ce que na tuni ata kino moko awa député moko ya Kinshasa oyebi tanga komo ba yebi bino te vous passez le temps pour rien ya ko créer ba motion o ke bo lela mbongo mais motion te ke pona ko punir likambo. Bravo à toi, moko arme ya mokonza mboka. Jalousie Mboussa. Na pesi mbote na musique esi kozali excellence. Ozali moko ya nduki. O mokonza mboka zo bundela. Et pourquoi pas toi aussi. Maman Antoinette Nsamba. Hein? Ministre Amine. Boza minduki o mokonza za nango pona économie mboka ekende. Bravo à vous. Ata toki na population ba obetela bino maboko to yoka. To yoka na sango. Ba obetela batuna mibale maboko. Jalousie Mboussa, excellence. Bravo. Antoinette Nsamba. Bravo à toi maman. Boza ba minduki oyo mokonza za nango. Pona kobundela mboka côté économie. Bongo yo. Ba olobelo mugoni. Kijalelo ketina bakonzi. Kijalelo na bakonzi bakomi ko yimba bajalelo bakomi ko bina kijalelo. Pombo kango to ko mapi.
grand frère, papa, excellence, Gentini Ngobila. Papa, message, on a repéré ça, on a repéré pas na yo. Kinshasa, il est très sale. Ma chef à quartier, bah ça les loti. Ma bourgmestre, bah ça les loti. Excellence, Gentini Ngobila. Na bandeli mokonzi, yokanga. Ma chef à quartier, bah ça les loti. Ma bourgmestre, oh, azo sama kamba, bah ça les loti. Ba kota ka bureau, ba zuba mbonga bimba kei. Oko tu na bourgmestre mosusu ba tu na nombre ba commune nini ba quartier za nango. Ayebite tang mosusu. Ils ont la place sur bourgmestre comme na noté. Ba yebi écoutez. Et vous trouvez ça normal? Tolingi Moussale Salema. Mettez les gens qu'il faut à la place qu'il fallait. Il ne faut pas prendre n'importe qui parce que ma parti politique a Congo. Vous prenez n'importe qui, vous pouvez s'y commis, vous prenez n'importe qui, vous pouvez s'y poste à ministre. Il y a combien de raté? Voilà, message d'Angan Excellence Gentini Ngobila, le gouverneur de la ville de Kinshasa. Merci son Excellence. Nandengozo Kamba Kinshasa, mais Tolingi Kinshasa, faut téléminer pe batu o baza simana yo na ba commune. Pour yo kende te Kinshasa nyo sotala. Tolobi yango mingi pour na ba gouverneur, pour na ba bourgmestre na yo contrôler bango. Et puis le bourgmestre va contrôler le chef du quartier, Moussale Salema te. Le chef du quartier va commencer à causer la bateau, ma pangu, va parler na bango. Ba tambo la quartier na quartier ba luka ba yiba, quartier za ndengini, ba kuluna ba tonda na ba quartier. Et ça le pangu sous côté boy, bomba ba kuluna. Le pangu sous côté boy, bangi na lotokonde te kamaka. Est-ce que ba kuluna ba ya ofanda? Ça n'a bien ça la gagner. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin, il y a une émission à Bissou Yalelo. Na pesi mbote na ngana yo Espérance Bongo. Maman oyo a créé chaîne oyo, olingi ke to sala ka musala ya boye. Bissou to ba révolutionnaire. To ba révolutionnaire. To ba ngate. To za prêt pour na oyo ba révolution. Mon vieux Dej Derrick Aman, merci pour l'encouragement, nous encourageons toujours. On va une émission, la liste émission on est à Kinshasa. Mon vieux Dej Derrick Aman avec Madame Nayo, Marie-Claire Yanganda, ma sœur, na pesio mbote si vous allez. Là aussi de loin, dans le sud de l'Afrique, je vois Bouvi Kataï Fwamba. Na pesi mbote il y a les tonga na pesi mbote ba onyo so ba yebinga na pesi bino mbote soki na zongi na Angola là je vois Blaise à Congo na pesi mbote na moni pe susu ndeko na ngai susu kuna na kota sud na ngobosana Blaise Bonzenga na pesi mbote sikozali na pesi mbote na vena ngai Mike Konjo na niveau ya Londres na bosani yote na pesi mbote na ngai aussi na grand frère na ngai Zakari Minga Mangoto na pesi mbote mbote na ba oyo ba yebi ngai na Kinshasa awa na monimo batebele. Là je vois aussi Koko Nabiso Jean-Jacques Diabelo na pesi mbote sikozali. Merci na ba encouragement parce que bolba ki na ngai na zongi émission oyo pour na kola musa pour ba konzi mususu batala ka TVT ba ko ba tuté à partir de internet peut-être ba kolanda pe ba koyoka parce que to ko signomi wana pena kombo ya Gentini pour est là que gouverneur Gentini Ngobila a l'ouïe émission Platala. Merci Nabino Biskango Sozali. Là je vois Kochigo, vice-président Yabana IBCT, Yabana Kantat, na pesi mbote na ngai na Popol Munungu, na pesi mbote na ngai na vie na ngai Kulutu, Papi Bakamba na pesi mbote, na pesi mbote na ngai na Jomolowai, na pesi mbote na ngai na Mo Capitaine, Pichuma Kembe, na pesi mbote mbote na bino nyoso kwa poso na bino bana kopesa mbote awa nasi na usukisa ngolelo te na usukisa lelo te. L'homme fort impact na Afrique na États-Unis na pesi mbote motema na nini bibi ah tukutena mbalasima.